ki na émission famille ekufi omoi ntango na yokaki bapropos na yo nasi na blokaki yo kala na bloqué yo partout. Non. Je préfère plus en contact avec toute ta vie. Non. Toute ta vie. Yokanga bien. Ngana aidé ye makambo o yalobaki famille ekufi. Nga sikoyo na aidé yo. Ngana si na bloqué yo partout. Na manque à toko ya mokili. O ngana sala kada fi na biso profiter. Ngabe na sala ka mwana neti bino. Na pasi wana na lukaka bolia. Wana mama za na gobu. Lelo bibisi nga ndoki ke nga na osala complot na Fally Ipupa bati lelo batu baboma ngama kitembe. Est-ce que Fally Ipupa okiko zwa idée ya kosala complicité na ngai ke po baboma. Fally na ba nyongo ya Ken Piana fa futa Ken Piana. Mais Ken Piana da ba nyongo Fally te. Parce que musala nyoso Fally asenga Ken Piana sala yango. Ken Piana Fally na nyongo Ken Piana. Ya classe. Olobi? Ya classe. Ya classe ndeni. Ba yo kana na ndo selo be émission yo zong sanganchik. Tala. L'homme saint. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ah oui, Nega na Sarabino toujours a dit dans le Mumba tanga ayaka mabe na Sarabino ka dit dans le Mumba ayaka na actualité suka lelo ndenge na yebo epina na epoto beta masolo na Sarabino et daki likambo tisme malheureusement la tige moi différence pour sentir que côté na elobele changer. Lelo to na actualité ya makasi tozo solo l'affaire Ken Piana famille Kabwani. Famille Ken Piana Kabwani, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tozo tala ngona ba vidéo biso nyonso na bibo so ba kiti bo vanda na poto solango à l'aise ngala bino. Tozo continuer lisusu likambo ya Demer. Demer aza menacé na ba warrior. Balobi comment que Demer akoki ko kitisa leader na bango Fally Ipupa. Tozo zwa nyonso masolango aw. Nini ezokomela lisusu landry japonais. Po tozo mona landry japonais sali ba émission nde azo salela Koffi Olomide ba émission ya suka. Koffi Olomide muteme suki nini ekomeli landry japonais bozo bakiti bo vanda to sola. L'homme à la taille S. Ya monako ti s'inviter na nga to sola na bino nana. Ye moko balobi mama Saraka Bunji la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na musielu. Sans oublier maman Pépé de Paris. Mon sponsor officiel maman Pépé de Paris a dit dans Lumumba alobi ke azoze la western tisiko ezokomate po ba niongweleki. Sans oublier Gonza Papa balobi Ninel Okemba. Je te salue aussi là où tu es. Bah gros coucou na ba gros bisous na. Sans oublier à mon amour que j'aime beaucoup balobi Lorraine Lumumba Kamwania. Wana nevi a dit dans Lumumba. Dans na ba mingi te to développer ngo na invité la ngaka ndebo ba ka l'homme ça. Balobi ke mona mbala boya lisum. Le longa mona présenter pour o eza systématique. Dans le to ende poto panza est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc attends on a ben l'homme ça zo kota donc bo sentir pendant que plateau est changé. Lumumba. Aïe. L'homme saint. Et veut aussi taper le coca na caméra na moulaï hein. Non, yebisa yo, non yebisa. Ebi ka batebele ba finga ka faire gola mukuse na loyenge. Oui. Na loyenge to moi ça là to la de. A finga faire gola mukuse acteur mana faire me faire les gars. Allez na moulaï. Ala ti talo ma ko mala. Ya wa moni ka so moni muta wa fingo ba defo mingi ya vie na oseke yemu. Landela c'est pas là ba defo. L'homme saint. Ouais, ça va, merci na ba bonne surtout à Congo Winner, bo s'abonner. Boy, mais bon partager surtout. Il y a un problème. Pour ça, nous avons bon partager billet, il y a vraiment. Donc, au tali yo moko, tala ngo yo moko te. Kabola pe na baninga bango pe batala. Nge salaka bien quoi. Donc voilà. En tout cas, l'homme c'est to okende show na mo masolango na lingi kaka to sola na makambu nanu ya liboso pona Ken Piana. Po yango ndepte za na actualité. À côté prison. Mais mutakanga mna katanda kwa to la saini. Ken Piana omona suli banda ti. À côté prison papa ngaite. Oh. Anda kwa. Prison. Ada anda. Bokata prison la ni. Kaya makala te.
Oko kote pe na ndako mikanye na kata ndoko na prison. Ce qu'on y a biso no. Tia koti na ndako akimeli ndako na problème nini. Akimi fali omoni Fallait même pas problème na mbongo. Eh, kolia na ndoki te. Yo do sepela ozolia na ndoki. Mukolo ndoka kozanga bilo akolia yo. Olobi? Kolia na ndoki, ozo sepela ozolia na ndoki. Mukolo ndoka kozanga bilo akolia yo. So lelo moni Ken Piana ba lié na ndoki. Donc, ba lié na ndoki. Abande ko sepela to bazolia na ndoki te. Lelo bo finga ferry, ba fingi ferry. Tala, abim salbum faut bosser la publicité bolo ba ki album ni ko simbate. Ba salele ngo publicité ko simbate. Ken Piana bande ko loba. Na yebisa bino ferro bomo na ada fo chanter. Amela kadiamba. Wana Ken Piana. Aos sepela to ngazolia na ndoki, lo ndoki alié. Mais ba tubeli est-ce que bien ngo? O tubela na retard. Omoni lelo to comprendre que fali na loba yango. Ndoki ya musique ya Congo mutabomaka musique ya Congo za fali. Zela na. Nazana casque na yo ko na bientôt lobi? Na lobi ndoki ya musique ya Congo. Mutabomaka musique ya Congo ya fali. Eloni. Eloni esali po obenge ndoki po yenenge ni na bomaka musique po mutamto abeta musique na ndenge na ye. Ndenge ni fala ko bomaka musique. Kala biso to yebaka kotoyo Holanda Mosaka aleki na télé. Jiba la danger, jiba leki bango. Nde bazana ba kokate, to ko beta plein, au moment que bango ba lati loko te biso to lati danger. Polémique moko. Génial. Au moment la kotoyo Sankara leki, abi bango nde bazana, baza ba faux chanteur ko da libumute, chanteur faux na taille loko 20 tonnes, 20 tonnes na ba danger. Polémique. Mais mutu abimisi batu po banda ko finga batu bébé mbela bino ba maman la bino ba bimisa ba salité c'est fali nande po ba golo pe ba finga ka to mona ba muze ba kindingu to mona ka banani ba banani ba zo finga ka muze kindingu po e pa faire bola tsa fali muze kindingu po e pa faire a uta wapi non yé pas za warrior révolté boya kotala azana boye Ferregola longolinga soni yokana toso Ferregola pesinga ibomo est-ce que ozomona ke ba warrior révolté bazali ba gaulois pe révolté bazali ezaka fali te ba gaulois révolté ba raté omoni ba gaulois bolimbisanga ne loko nazo ba no vérité sarato aza gaulois te faire ayebi écouter ti faire akangi na sarato la photo ayebi ete amoni ya fan to kanga photo ayebi ete mutu na lukombo saratolo faire ayebendeni yemo déjà mabele ne la sara déjà yemo mi pesa kombo saratolo ezaka saratolo te ngala yemo saratolo so le mafo tchaka maboko saratolo mais ya le biaza au milieu du village te a combien de le milieu du village bako na ba comme au milieu du village te ti ba comme au milieu de la forêt mais là moi le baki c'est na intéressant qui na moi muké Sarato la lobby à la kiasa ina chambre lobby que biso ndenge toza boye soki omoninga na leki na ofinga faire c'est que to beba na kina faire c'est que relation na ina faire bandaka déjà bandaka la tango ba beba ni yango akepa ya fali po suisse affaire mutema a lobby tango akepa fali amonine lokote yango azongi na ye ba beba na kana mutu oyo yo na ye boza na relation ndenge na na Lumumba boye to créer relation na biso amitié na biso la kitoko ndeto oloba to bebani tango yo komilanga mlonga komilanga mnanga voilà ngai na yebi mutu na TV na yebi yo te na mona yo te na mona ko na TV na ko bebana na yo na ndenge nini to sala kana émission moko lo bali kambo ya Odile Manzaka awa na Kofi balandela bango bien c'est que faire repela Sarato la to landela ngo bien to landela faire go na Sarato la suite to mona bango mibale batambola balia première photo to moni ya Sarato la na faire ezaka o bakangi na TV na aéroport mais Odile Manzaka na Kofi pire petit à Kofi non ba petite to petit te oyo o mona oyo se pela la mona Odile Manzaka na mutu ya Kofi ya kati do ba yeba ni ba secret na bango Odile Manzaka na quadra yo wala quadra
ngala lingi na va to continuer nous makambu na auto solo ya Ken Piana oyo kana voice oyo po epesa expiration ya réponse to pe ya question na poser yo omoni ka ndenge olobaki na émission famille ekufi omoni ntango kaka nayokaki bapropos na yo nasi nablokaki yo kana nabloke yo partout. Non. Je préfère plus en contact avec toute ta vie. Non. Toute ta vie. Yo kanga bien. Ngana aidé makambo oyo alobaki famille ekufi. Nga sikoyo na aidé yo. Ngana si na bloqué yo partout. Na manque à oya mokili. O ngana sala kada si na biso profiter. Ngabe na sala ka mwana neti bino. Na pasi wana na lukaka bolia. Wana mama za na gobo. Lelo bibisi nga ndoki ke nga na osala complot na fali pupa bati lelo batu baboma ngama kitembe est-ce que fali pupa okiko zwa idée ko sala complicité na ngai ke po baboma. Et puis wangana ke ngana bandaka ko yebisa o kemba ba wa Nana Ketchup oza wapi? Obi le pourquoi na beli Nana Ketchup? Ayi oluka nini ya? Nana Ketchup aya. Omoni Nana Ketchup afanda ngani na ndoko ebateka na bambande belé. Ah? Nana Ketchup afanda na ndoko ebateka na bambande belé. Ongolo bani. Poko mana ba propos ya boy na ndeko na télévision, c'est que faut dans likangu ya fali. Pardon? C'est que faut dans likangu ya fali po telemela ndeko no boy. Ongolo ba ke Angel Makizembe armo beta na fali yango balukeli ndeko na ye pona bolingo to pona ni. Natai kombonité. Tenga na otanga pose mi so la pembe. Nga lobi boy. So la pembe. Grande sœur ya Ken Piana o asali voice oyo, asali émission oyo. Pour répondre ndeko no bo kabwana na ndeko no bo et puis na télévision. C'est qu'il faut dans likangu ya fali. Mais Ken Piana ça il a qui sorti médiatique albi ke ba yebani ki mukolo yango epa ya sali droit de réponse. Tout ça la clair. Mais le problème est là simple. Muta luka bomanga mais yozo coopérer na mutoana. Muta tindi batu ba salanga mabe. Mais yozo coopérer na muto bongo. Yebisa ngai. Non traité onani. Mais vous êtes complice. Mais il paraît que ndenge zali kwana sur l'andi ba sortie médiatique malobane à lobby. À lobby que c'est que Ken Piana zalaka déjà na problème il a fallu pour pas bandakala que fallu pour pas ça na problème ya Ken Piana té. Ken Piana na fali bakozala na problème oui. Pourquoi bakozala na problème? C'est parce que Ken Piana ça il fali musala. Ken Piana a tchaba vine à danger pour na fali poupa. Mais fallait fouta eni. Mais fallait bâtir la rembongo et Ken Piana le na poto to za la. Fallait tirer ko bâtir la Ken Piana ata $10 té. Ken Piana ya poto pour na fali té. Ken Piana te kana mutuka na ye. Pardon? Oh. Fallait na ba nyongo ya Ken Piana fa fouta Ken Piana. Mais Ken Piana ba nyongo fali té. Parce que musala nyoso fallait senga Ken Piana sala yon. Ken Piana fallait na nyonga Ken Piana. Ya classe. On le dit? Ya classe. Ya classe n'est. Ba yo kana na ndo selo be émission yo zong sanganchik. Tala. L'homme saint. Ken Piana mutu na ngai na ndo tala o. E pe sita pe nta mo Ken Piana bandela bando sani. Ando na bandala wana ba petit so ba validi ba ya kana to fa ina bangu. Wa ba tu na ngai. Ba yo kana bongo. Donc fallait asali yango. Fallait asali yango te Ken Piana zonga classe te. Si le Ken Piana il est très ko la fali. Fallait na nyonga Ken Piana. Ya mambali bala Ken Piana. Ba yo kana ga balele mwasi. Ma balele était passé me na ba la Ken Piana mwasi. Il paraît que ino sibi uta tindela ga mbom. D. Donc Ken Piana bala mwasi te. Te ba balele. Bo Ken Piana na mbongo bala mwasi. 3. Troisième. Fallait na nyonga Ken Piana. Magambo nous Ken Piana fingele batu. Faki fala futango. Fallait tika lo futango te. Quatrième. Fallait na nyonga Ken Piana ya poto. Ken Piana ngenda poto na ndenge na ye. C'est quoi faki fali o Ken Piana tika bana mibale a. Na yebiko
selon makambo na mwasi asama normalement pagi fali nde azwa bano ken penatiki na mwasi akotsa bona badosa na bango poto donc na place on appelle ça visa il fallait appeler ça bana ken piano apesa sko bana te kanda ya ken pene bandela wana so otali bien au moins que ken pene na fali bakabani depuis fali memi bato na poto po banda da ko finga bango partir président a raison qui n'a cité donc voilà tu es intelligent hein? Merci tu vois tant que l'homme saint conseil ni ko pesa grande sœur ya ken piano pour ça libota malgré fali akaboli bango mais conseil ni ko pesa bango loko les na makamba bolingo na kati na conseil ya pesa été omoni mwasi soka fallait bala etalinga te bonga na te komba fali fallait na mwasi ngala tangi komba fali l'artiste fali pourquoi ngape na tangi fali yayo yango wana mbote na ngwana nalobi ni ya mabe fali nalobi boye olobi ngana pesa grande sœur ya Ken Piana conseil mais lokola ngana makamba bolingo na kati moyena pesa e conseil ezate mwasi soka lingi azaka prête ya kokabwana na batu tout ouais parce que ça là au mobile na oloba ah ouais donc Ken Piana forcer kanga mutema ndima na o makambo nyonso ya no alobi mais lobi to bakoboyana na bango po bakoboyana po mobile azani makasi ta faible na se to bakokabwana akozongela kaka Ken Piana baby kama lobi comme zone na zali na casque na ngi bien te lobi nini na lobi na Ken Piana parce que Piana conseil ndeko na nga Ken Piana pianos ndima na o makambo grand terre no alobi po bakokabwana wana mobile po mobile na se arane makasi te ki mobile te couvre po komana ki fondene donc yeba yango que tant bakobeba na bo bakabwani ya no akozongela yo conseil ya mwana yangwana merci na Congo winner mobimba j'espère que vous allez que belé ba commentaire na bino que ça la bien ko finga ndete parce que biso to sola ka pembe te finga na o chama commentaire finga et ça ka gumo so ta ba fingo zoba nyamembe si elengi so bien nango biso to ba finga biso to kangisa bango te mais ya bango ba yo kangisa biso mbango pour artiste na bango finga rappel na ba nini na ba commentaire otanga na nte ah artiste bango to zala kana fali pupa te na fali to zala kana sujet ya fali ai ngana lobela fali to be fali pupa te émission za ngai ah émission za yo tu na fali pupa ngana lobela fali merci question na ngeza boy biso tout toyebi ke Gauthier Mascotte azala ngambu ya fali pupa mais lelo yo kota la sortie médiatique ya Gauthier Mascotte alobi a regretter akota yu arena akota ka bana mike bana 13 ans bana 15 ans et ça lié passe de leur comme ko senga invitation et pas ya faire ebola abengisa e na Adidas arena et tant que analyste okolo banil par rapport au kota la batu nyoso bazalaki pembeni ya fali pupa bakomi kotika fali pupa bakomi ko benda la moko to calculer rapidement 2006 lelo ça fait 20 ans 2006 c'est 18 ans ouais. Voilà on a calculé rapidement 18 ans donc ça veut dire fallait dans ba fanatique oyo bala suka na ye bango eza 20 ans nande madame ba fanatique ya bani fali po bendi ba ya beti banzembo ebele ya bien o lelo ba parents ba banzembo ya bien te ba parents ba ko yo peno ko vanda bona ndaku no ka nzemba bibi na mwasi no na bona bibi balola luketu na yo kelengi aso ko continuer o vandi ozo ka nzemba bibi balola luketu est-ce que yo ko vanda pena bo take frère en Christ on demande Nzambe oyo ka mutu mwa zo yemba nzemba zo blasphémer pa Nzambe soki na lobi Nzambe zo mabela ko sala yo esika na ye moko atambola ka makolongulu na lobi boy question na ngana bandela je me suis émission no malanga oui fallait na ba fana bana mikie un responsable à quelqu'un qui raisonne la vie avant de rappeler la vie na ye akoyoka musique a falité vous me la musique a faire tout na mutu question le bisuki awa na ndako yo bachanga ambassade ba opesa visa mboka ba we yo okende ndako na kutu wandolega so na oshwe yo olega ngo tina point sa victoire pour boire to pousa pe mo ba lobi pe dynastie simbité plus ou moins 41 chansons et simbité beti pe bien té na ba bafle ba yo wana formule c'est tout ça clair lelo musique ba attention na ba bafle té lelo musique commandé ko somba mais fali na concert na yo ba 3 yu arena ateki ba concert na ba streaming yo talent to ça randi dia to tala ki Bono c'est que tout ça randi dia félicitations la fali total qui bema
concert na ye na TV Bakoni ezalaka te streaming wana obimisa so ebisi même fala alobanga wacha streaming nini anga bomanga naske esa émission mo ya anglais boyoka anglais mabe mbongo azo to comprendre que on continue donc parfois na biso ba comprendre que toyina fali te mais toyina nde comportement ya mabe o fali azana ngo pour critiquer ça là pour muta abakisa voilà à s'améliorer fali c'est encourager nga lo ba bongo ata jeune oyo alingi vie na ye alingi ko réussir na vie mais so ozo réussir na vie na lokuta na moyibi nde komanga mabe il faut qu'on réussisse na vie le quoi faire alors réussir na vie na musala zo sala nga isu na daki fali be mama be bande ko ya fali na nga na senga na fali tema na musique ezo simba hotel okuté leki zonga na wata tumbola ata zelo na maya makelele suki ngai aussi il fallait vendre na tumbola zelo na maya makelele mais lelo nga suka boete elo esenga pasika ya mwana donc on sait que na bato surtout Ken Piana bato tout lelo ba ko comprendre moni Gauthier Mascotte a comprendre que Fally Ipupa azali l'artiste le plus aimé na ba mineur aloba ki yango azali clair aza pena l'artiste le plus aimé na ba mineur pourquoi mineur aza na tante oyo mbele nzembo mo lokwa visa mais alobi pe à côté moko aloba ki asouleva ki point moko alobi ke faire gola pe aza zuwa lokola mwasi faire gola soki asolokana mutu wana te osolisi ye seke boyokana te yango esalaki ke azala mwa mosika ya faire rigola. L'ami de mon ami c'est mon ami mais l'ennemi de mon ami c'est aussi mon ennemi. Tout ça j'ai mon bonga na yo ennemi na yo ennemi ya camarade pas ennemi na yo oui sikoyo ennemi ya camarade na yo aeli onde tu copie ya $200,000 ou comme c'est ennemi au boya copie wana to ondima yango ezaka moi j'ai moto ça tena boya posu na ndimi yango na trahir muto na zaka na ye. Écoute tu na mbao trahison ngai eza na bato babenganga na poto abengi appel vidéo fongoli pena boye nu ayebisi oyo na besoin na yo nazoka posa tosala bo nayebisi ye même otyelinga $100,000 na osala te même batieli yo $100,000 osala te l'homme saint tozokende biso na moko chite tokotaka mwa moke parce que lelo tovandela wana lelo petite sœur na yo baoyo babandi misala na nsima na bino kotala petite na biso demain akomi menacé na ba warrior comment que ye akitisa leader na bango o asala ba clip et bana ke aleki na etando ke abandi kolobela makambo ya clip ya Fally tika ka nzembo ebeta nango pourquoi ki osala biso clip ya mabe pe a préciser bien alobi ke nani ayebi te ke Fally asala ka clip ya bien te même ba warrior bango mo ba yebi mais ye azu moi courage ya kopesa moi kosala critique par rapport ya leader mais ba baninga ne misusu ba moni mabe to moni ba gel show bazo finga ye ba bureau bazo finga ye boyebo ba komi pena menacer et tant que analyste professionnel nino koko sala okoki oloba par rapport est-ce que yebi ke yam pakasa leka sala émission à critiquer pe ba mauvaise conduite ya bureau ya fait ouais aloba yango ngai oyo na sala ba critique na telemela tina ba Laura Tendance na bité so ba bibi émission na ngana te eza na ba chaîne ndenge Laura Tendance kuta mela ba tumbo na amela biso ba mbongo ko to so ba japamba o to sota ba mi biso batu to critiquer yango mais to longwa pembeni ya ferete ah ouais to tikala komona te bureau ya ferete to ba communicateur ya ferete ba balukela biso ba banda ko finga biso pourquoi ba yebi ke eza be erreur et salami batu ba se révolter ba boyi yango pona bonne marche ya orchestre na biso ya mouvement na biso ya artiste na biso ouais mais kuna eza bongo te kuna muta mi bengi Mobutu oyebi ke Mobutu c'est cette élection ma vert élection ezanga opposant si on a fallu tant qu'il fallait mi bengi Mobutu ça veut dire azui dictature ya Mobutu ya sekula alati il faut le belaka eka na bolamu Mobutu est le seul président au monde oyo bakumisa makasi et dans le président moko te bakumisa koleka Mobutu c'est ça Fally erreur ya bandeko na biso po bakendaki mbangu mais ye basalaki non kapesa ko Mobutu kasi tami benga Mobutu po miyebi kaza pena Mobutu
yango moni lelo bandeko so komi ko subir boy bandemé ba komo souffrir boy peut pas faire to yambo te po to yebi ko ye po ba bengani yo vome kutu ya mbata Ken Piana o ye moko aboyi ke yo muto ba bengani très sage hein? To yambo te moni muto aboyi a comprendre que non que une erreur te koto ndeza la vérité aye to yambi yo mais yo ba bengani yo o comprendre note o ye no ka pa na biso ka popesa ba mute ma passe de lobo ko finga pe ka biso ko yate. Merci Koyate to comme na biso na suka l'homme saint par rapport à l'actualité. Tu peux peut-être avoir une question moi faire na poser on a posé au na bosani so za na makambo koloba okiki ko bakisa pe moi ba dédicace et ça la moi bien. Et là reposer ngate eza affaire ya le 20 na le 21 faire gola na Didas Arena tozo betaka c'était le 21 bato basomi no billet te bo somba ba billet bo somba pena ba billet pour le 21 on les a souka biso tout le 20 le 21 et Koinda. Merci na bato tout balandinga yi merci na yo na opportunité président là les émission na yo merci na Hervé Bostapé na monnaie derrière la caméra donc makambo eza pena pembe. Merci. Merci pour l'invitation. D'accord, merci. En tout cas, j'espère que vous allez être belé, vous allez donc tellement belé. Oh, ça là on a quoi papa? Comme nous. Nazo what? C'est la 6 Merci Nabino Nyonso Balandi tout ya Congo Winner Télévision donc merci j'espère que biso to ça la rendre analyse équipe pour ce bon mon idée tous amis balé bossé que tout tika libongo donc il y a invitation na ngata na bengi na minuit akola ani na veranda na chambre na na moisi to ça na biso ba émission normale donc bon s'abonner massivement bon commenter bon liker et que ça la biso bien en tout cas to fingi te to lobi kaka vérité. Mabongo na biso to abata masumu te pona yamine l'homme saint dans un corps. Donc merci na yo maman Pépé de Paris donc on a passé sous ba salam na yo j'espère que na kendaki déjà kotala mwa mbongo ngo sala ki mo erreur na compte na numéro en otindela ngai mais quand peu ko bonso tindela ngapona ke na western déjà talaka l'homme saint malgré le bien l'homme saint azelaka mo amela mo eloko. Pourquoi pas Balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville, Moninga ya Fali Poupa. Donc je te salue grande sœur, là où tu es, gros coucou na yo, bonne guérison na yo Balobi, mon boss Balobi, maman Sarah Kabundi, la Cléopâtre Balobi. Moi ça les kingo la mouine, moi ça les kingo la moussiel du colon, on dit la mine le colon de la lola. Donc n'appelle bino bambote, merci à toi évangéliste, évangile, il y a évangile. Évangile. Et comme ça on a évangéliste, ça va filmer l'émission. Et puis mon compte titre la miniature. Je ne sais pas sur le titre, on va Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.